Bandeko boyo kalisolo ya Seleo et puis to kota to sala ba détail ba analyse. Pour la fête ya biso nyonso. OK. 97 tilelo. OK. Ma PDG Kostaïtan ba na kopona. Ma PDG Didi Levis. Ah Didi Lunga. Didi Lunga Levis ba nani ba. Ça c'est la famille mais mon tout fois kana Poutine. Na gardera toujours ban nangai. Ce qui est qui c'est Léo. Sur la ferry, je vais parler avec ferry. Voilà moi la maman nanga. Vous avez qu'à orgueiller. Sur la héritier kabea. Poste. Na obenga héritier ndenge nini. Legi na munu. Yana mtu obenga mon collègue. Bon, tout kuta tout développer. Ouais. Yana na Jackie na bengi. Vina na Kabose. Yana na Lacoste. Yana na Babindumbi. Achichi. Nani. Batade et tchako cousine bango kakola yete bang non to mona yi après ko mona yi to ke ko pesa vie to pesa vie nyoso oyo atangi sili d'accord et puis yem dans rocha caché et puis voilà. So imagine toi que dossier est pas de la forêt banini yo mutoyi na masolo mais de la forêt soit tabo et c'est le azawana banini nazoli baté 12 muteuza la wana 24 muteuza la wana est-ce que bi tokula ngaba na vandi boyi papa mukolo na ye ndena lati ngando na nga les armes boyi na ye Yoka orgueil obetanga 12 ans quoi. Depuis 12 ans, et nanga wapi. Chapeau oyo, $70 na New York. Dans date d'ici Yankee. Chemise oyo, na New York, 200 bahts. Mbati oyo, 250. Kando oyo, 5 000. So na ye, ma boy, koko. Okangi porte. Na baluki, na ke. Na zui vol, na ke mikili. Na komi na Montparnasse. Caviar, dit tout. Copalare, quantité, qualité. Pour relations à bien nani scam. Tout s'arrange. Relation pesagui bien na ba voisin. Bozoyoka. Je pense que Bolandi parti moko ya interview ya Seleo orgueillé. Pona ye kolata croco ezelo komoko ya luxe. Pona ye kolata chapeau ya $60 eza quelque chose ya makasi. Chemise ya $200 pona ye pantalon ya 250, c'est la fête du monde. Yango tam bandeko na ngai botindaka bana na bino na classe. Naza kosenga na bino bandeko soki ozana mwana et si tu as les moyens botindaka bana na bino na classe basilisa ne fiske école secondaire et kosalisa bango na futur. On ne sait pas l'avenir. Tala avenir ya bandeko na biso oyo basilisa classe te. Yo moko oza koya avec esprit ya kosangana. Yonde ozo koya ko solliciter. Avec sollicitation ya boye, atie orgueil na kati. C'est comme si ye aza déjà à coma. Mais ce kalobiso ba pesi 12 akolata kroko na ye akesoki na azongi Paris. Mais Paris ya wana eza Paris ya 20 ans te. Lelo mutu nyoso azokende Paris. Mutu nyoso lelo azokende poto obozalaki ko baze ko lobela il y a 30 à 20 ans passé na poto ya lelo eza différent. C'est le hasard qu'on se prenne comme riche. C'est le hasard qu'on se prenne comme c'est lui le vrai français. Bah français kutu bango bazana ya malonga te yenda leki bango. Mais azobo sana ki o yaza ko loba kaka ye moko muteko kweisa ye. Olie aya avec simplicité. Je pense que pour nangai oye osala déjà mabe ebele. Ozi cop yo ko bénéficier na kati. Baza ko sala interview boza ko échanger ba parole na journaliste. Zala na bomoto, zala na sagesse façon à répondre et puis ya kosalela makambo. Mais pour na Seleo, d'abord lui akoma orgueillé, akoma donc pour na ye makambo ya bilamba eleki valeur ya bawera son. Makambo ya bilamba eleki musique okuta aza ko solliciter. Selon ndenge aza ko solola. Donc soki ba boy akozwa mutu akozwa avion azongi.
Donc azozwa valeur ya voyage koleka kutu kope o ayeli na Congo. Aza koloba ke wera ko ye mutu akotia bakasha kosangisa mais qui donc avec orgueil wana, avec orgueil, parce que c'est mbongo, c'est comme si ba musicien oyaza kotanga ba kombo na bango baza ba musicien moko a danger bazana nzala. Façon c'est le waza kosalela makambo azolobela makambo. Vraiment mutu lokola héritier azana nzala, azana somo na mbongo, donc soki baloba pesi kope akoya na ye mbangu. Donc pona ye azozwa valeur ya héritier, azotiango na même valeur na tade. Aza komizwa ye moko na valeur koleka héritier, akobenga, donc okobenga mutu parce que oza seleo, okobenga kaka mutu boy. Oyo zolinga kosangisa batu na orchestre za ya yote. Ozi kope. Olia koloba yo ozana facilité te ya kosala makambo wana opesa connexion na mukolo makambo mukolo orchestre yo lingi ome makopi yango directement wana ozolakisa ke olingi kopi yango simba te parce que nano yo sele ozalaka a froid avec Werason. Si kana imagine ninde akoya yango bomoni journaliste a tourné question ya kibomwana alobi soki oye aza ko boule ba 12 zola wana alobi soki 12 salemi akolata kroko akolata soki nini azongi Paris azongi na Montpellier mais c'est Léo attitude ya boye attitude wana ekomema yo epai te. Orgueil précède la chute. Soki mutu akomi orgueilleux makasi chute moko eza kozele liboso. Tosi tolobaki tozo continuer na koloba. Orgueil oyo sele oyo akomi nango et risquer konini kosukele mabe. Avenir nous donnera raison toujours. Donc pona ye aye na Congo pona kolakisa basapatu. Aye na Congo pona kolobela chapeau. Congolais nini oyo azana toloba exemple na Canada awa. Congolais nini alataka chapeau ya $20. Chapeau ya $20 ezalaka te. Chapeau yo sur na Canada banina ba $80. Donc chapeau ya moins cher eza ba $80. Sika tellement que na Congo coût de vie eza na se makasi batu bazana ba pauvreté tango azokende kolobela batu chapeau ya $80 Congolais zo mona ngwelo komoko ya extra na Congo mais biso batu toza na poto $70 eza nini pona chapeau. Tolo basoki sele walati montre akoboma batu prix ya montre koto prix ba montre o ba prix ba montre ya lelo oyo ya kilelo oyo ba montre za connecté na ba téléphone makambo ebele et puis ya original na ndimite soki sele akomelisa na bite na ndimite soki sele akolalaka batu na poto wana balata ba kroko ya ba 10,000 ya ba $15,000 euro bazali balobaka te. Mais mobola oyo aza kozwa na butu aza kozwa na retard nde balobaka biloko ya boy. Na 96 avokota wenge est-ce que ozalaki na vision kuta kozala bongo façon aza koloba c'est comme si Werason aza mutu aza muninga donc aza bakomi ba camarade aza wana eza manque ya respect indirect tango aza koloba so ba pesi ba 12 ye ba kangele porte ya kozwa kroko akei donc c'est comme si kroko est comme une valeur, c'est comme si pantalon est comme une valeur koleka même batu kosimilie pona seleo ezelo komoko te akoki jamais kosimilie akoki jamais ko reconnaître que na liape quelque chose awa nazwa quelque chose awa pona ye makamwana izati. Orgueil muteza kuboma bana wenge bakanisaka bango baleki donc mututu même bakolo wenge nde bawera ba jibe ba Adolphe wana ba Adolphe te ba DJ Masela bango balobaka bakoma na niveau oyo te ba oyo babimi na mabumu ya wenge nde bakoma ba orgueilleux ba bebisi valeur ya wenge. Mutu lokola se lelo akoma orgueil abanda koloba ba maloba moko ko déplacer ba parole avec Werason mutu sala vie na ye mais yesika ekomi kaka nini singa ya famille. Mais mon cher ami, ce n'est pas ezana singa famille ou se katanaka ezana ba singa famille o e katana famille pende katana baloba na kate
nani andimaki ke Adolphe na wera lelo ba kosolola te? Pourquoi pas Céléo na pourquoi pour ya Céléo nde eza nini yaza spécial koleka ba misusu wana? Ah papa, exagération ya boye ekomi likambo mususu, makambo ya Céléo ekomi makambo mususu. Na yebite soki azako lukanini na yebite orgueil o ekomi na Céléo eleki kutu banzembu na ye asala na carrière ye orgueil eleki carrière na ye. Bande ko nangaki na loba nanga mingi te, nangaki na lakisa bino kaka koma arrogance ya Céléo ekomi na niveau ya likolo, akomi doke na yebite soki muto yiko lobela Céléo ndenge nini pona comportement na arrogance na ye. Bino ba obolandi ngai botia ba arrogance na ye na commentaire na kolinga pe na tanga soki bino bozozwa arrogance ya Céléo na niveau nini pe na dimension nini. Ngamtu na bino Gilmas bandeko bo continuer toujours ko s'abonner kotala ba vidéo. Merci na bino ba abonner à Sika, bo continuer ko s'abonner, bo partager vidéo, bo tia ba j'aime belé. En tout cas ngamtu na bino Gilmas.